Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout au Bozali, dans le monde entier. Bozolanda, Mama Tolo, Nase, Mama Anne, Kalamba, moi si, Yamokondi, bien-aimés, ceux qui n'aient vraiment liboso, na bino, bien-aimés, sapona, programme Otozanango, ya jeûne et prière, dans le mois de décembre. Tokoki ko solo la boete, bien-aimés, sans que to kumisa, kolo yesu masio apesi biso, pema, nabo mo isimanango. Ndeto solo lipo ete nyonso tozosala soki ya lobi ete ekokisama te koyeba pe kokokisama te tokangi miso na biso tozongisi lokumu epai ya Nzambe. Papa topamboli tonetoli opoza Nzambe, merci mokonzi kokamwa pona circonstance oyo sali biso ngolu ya koyeba kokutana na ba bien-aimé na Nzambe o bakolanda nga na monda tie esika nyonso tu video oyo kokota tika ete nkolo kombo no ekumisama po toza Nzambe. Soki yo lingaki to solola te kolo to lingaki to solola te kasi na bolingo na onde Nzambe to yokokutana lisusu na ba bien-aimé na nga yango na lingaki nazala reconnaissante epai na yo koyebisa yo ete Nzambe merci na pema na bomo ipe na makasi na nzoto na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, s'abonner à notre chaîne www.tolonase. Ici à Tolonase, bien-aimés, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Dans le mois de décembre, bien-aimés, nous avons 15 jours, il y a jeûne et prière. Mama Tolonase, Mama Lamuka, moi si, Ndelo Sambo. Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Bien aimé, toko bâtir banda kuna biso ka na prière, toko bâtir ba foyer na biso, ba vie na biso kaka na libumu na se mabolongo na se liboso nkolo Yesu Masia. Kolela kaka ngolu ya Nzambe ekita dikolo na biso na ba foyer na bana na mabota. Na ba faire nyonso oyo tokoki ko sala pona ko ba ko batela penda bo mo esengeli ko luka Nzambe. Na mois de décembre à partir le 14 jusqu'au 28 décembre tokozala na présence Nzambe. Tolo na se bandeko ba nyonso ba mesana ko ya prière ya tolo na se to retraite tolo na se ba ko kama mama tolo na se mesana ko tia 3 jours comme ba 15 jours par la révélation le Seigneur il nous a recommandé 15 jours. Le Seigneur a promis beaucoup de choses. Le Seigneur a dit qu'il va s'élever pendant 15 jours wana. Bien aimé kovana na ndakuté papa mama yaka bana mema tokozala na présence Nzambe tokoluka Nzambe toyebete Yesu Masia kosala ya makasi ya minene ya somo. Oh maladi moko ba déclaraki ba minganga balembani moinganga ba minganga za Yesu Masia. Oh examen moko esalamaki ezobetisa motema ezangisi kimia Yesu Masia aza capable. On a beaucoup de témoignages oh Nzambe azosala Nzambe ya kalamba ya zosala nzakati ya tolo na se bien-aimé oza invité. Invité n'invite. Soki yozui vidéo o tindela ngope bien-aimé mususu oyebi kaza na posa prière tokolala wana tokolamuka wana na présence ya Nzambe ba donner et ko changer. Que le Seigneur vous bénisse. Tobo Sanate, bien-aimés, nous sommes à www.tolonase TV ici à Tolonase. Nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Message Nazaki Nango Yango Wana na passé bien-aimés les 14 au 28 décembre. Mama Tolonase, Mama Lamuka. Et c'est là qu'il y a bino évangéliste Anne Kalambay. Moi si Yamokondi. S'abonner à notre chaîne. Eli, Papa Eli Nzambe. Nous sommes toujours ensemble pour la gloire de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Check.